Faire de l'éternel, il est vraiment bilélé. Merci. Merci bongo na chai tambo bwebinga na zalaka mwana ngaba liki makanaki Bosco Mbokoso na pesi mbote epai ya leader Julie Lacoul ngana zalaka ceinture noire en esprit 12e dan na idéologie. Voilà, on les a la capacité na biso. Tous ans laissé passer mon peuple lelo, je crois vraiment déjà équipe ça au grand complet. Nazalina messager Galate 4:16. Bon messager, ça va? Kimia zali papigel. Kimia. Voilà, glace en colo. L'imbattable Churamboma. Ouais, papigel. Bon, ça va? Yo bien, ça roule toujours moi mon engasani. Danger moi na chamo bena kokola quoi. Ouais. Le serpent de Moïse. Ah oui. Chatos. Moi na kanana. Voilà, donc je crois que l'autre Netolobaki, tous a besoin, il y a des témoignages, tous des témoignages, mais tout ça là moi, tout bon qui sont moi qui na katia bogoyoka, vraiment tous a kosenga na bateau, vous pouvez ça témoignage, bon dima, kolekisa mongo na bino pona, bo sauver peuple de Dieu, parce que ceux qui bino bozo pombo, parce que témoignage boy, tant que tu me souvent de comprendre te. Le tout sali yango, mais prochainement vraiment boy début sur le savoir. Bon il sanga mo muke parce que balinga basa neti kaka mais aka je vunga tembe na mokili. Nguya na moto Allah aveille son zila tulanda zalaka wana yemo na pauvre père bazali pour nous contrôler papi gento lobe la vie. C'est tout ça programme. Bon les lots ozali kokene na 3 points pour ya liboso ezeli makambo ya pain du soir. Oyo lipa bapesaka na pokwa na kotanga verset pour appuyer ya mibale tozana likambo ya témoignage ya pasteur oyo bayambaki na ndako ya na vine na maison Alfort oyo kolonda ko babengani ye pasteur a 8e ya tie na mwasi siko mwasi yango awuti kobota mobali na ye Freddy azali banda. Alors ya misa tu izali makambo ya ba chanteur musicien chrétien homosexuel. Chante musicien chrétien homosexuel bon baza otamba na l'église na biso bazo ya kosuye église mais bango moko baza ba homosexuel nazotanga na bible lobi na Apocalypse chapitre 2 nazotanga na verset 13 jusqu'au verset 16 lobi boy je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan, et église pain du soir. C'est un trône de Satan. Et puis il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je vais expliquer la doctrine de Balaam. Et ça m'a signe. On peut comprendre que peine du soir, c'est un trône de Satan, puisqu'il y a la doctrine de Balaam. Et puis, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Je vais expliquer la doctrine des Nicolaïtes. Ce sont des traits, signes, oyo, il y a pain du soir. Alors, frère Ig, oyo ya Londres, benga kibiso, pona makambo ya mwasi na ya 35 années, oyo pasteur ya pain du soir. A Pengouissi, a Boumissi Libala. Yango ne pasteur à pain du soir, wana, a déjà sous la malédiction. Bateau nous a tient ma boko. Il transmet ses malheurs. Alors jusqu'à ce qu'il se répande. Alors dans cette Bible, c'est comme l'Apocalypse. Bassigne na bango, et amis balé. Doctrine ya Balaam. Et doctrine ya Nicolaïte. Doctrine ya Balaam et Zanin. Balaam Azali Moutou Oyo, il a amené l'Israël à la prostitution. Tout ce qui est Balaam veut dire la doctrine de prêcher l'argent. La doctrine de l'église Oyo était à Kamakamombongo.
bazana doctrine de Balaam. Bakote baka moment en église, c'est interdit. Mais quand c'est quoi signe doctrine de Balaam c'est quand on prêche l'argent dans l'église. Le pasteur seul se sert de cet argent sans donner aux collaborateurs. Au commun de collaborateurs dans l'église. Il y a pasteur le prêche l'argent, beaucoup d'argent en côté. Mais les collaborateurs pasteur attends vigote. Attends la vigo, il y a qu'on fout un transport puis bazata en côté. Mais au moins dimanche, l'église côté bon 5 000, 10 000, 11 000, 20 000. Pasteur kaka muto suba kamuto kasika. Moi c'est une abana ne basaka propre, bangone basaka ba voyage, bangone basaka béni. Bino à sa côté ya bino les liens de pauvreté, azote ya bino les liens ya femme de nuit, azote ya bino les liens de délivrance, c'est-à-dire que leur message est basé sur la haine. Puisque Balaam, il a fait prostituer Israël. À quelque chose mbongo pour alaquer Israël mabé. Il est allé chercher l'argent chez Balak pour aplaquer la mabé Israël. C'est-à-dire que Bango, bato bazana doctrine na Balaam, ba pasteur, il y a pain du soir, bazako zwa mbongo. Il y a bandimi pour balaquer la bandimi mabé. Il y a besoin de bato bazana d'église na Bango, il tourne à l'eau. Aujourd'hui, dit l'église, il y a 400 femmes. Mais aujourd'hui, dans l'année, il n'y a pas eu mariage avec voile. Il y a toujours mariage, passer à autoriser, il y a que vendre. Il y a que vendre, c'est quand il a déjà pris l'argent, il y a moi, je suis l'impression que papa n'a pas de alors passer de face à la commission, passer à ce qu'il est bon, le la Balaam, pour alakele mabe, le cola, Balaam a salaki, et na Balak tango soki mbongo ya Balak. Et puis, deuxième dimension, ils ont dit doctrine ya Nicolaïte. Doctrine ya Nicolaïte, c'est la doctrine nini. Ils ont dit doctrine d'emprunt. C'est-à-dire, l'église union s'appelle du soir. Moussana na bango côté ba maté ya oyo uti pa ba maman olangi. Bazana doctrine te. Bazana doctrine ya délivrance. Bazana doctrine ya côté ya bazana maté ya pardon te. Bazana maté ya grâce te. Bazana maté d'amour te. Et puis quand tu regardes même le visage du pasteur, parce que le visage déjà à kokanga, puisqu'il ne transmet que la haine. Il ne transmet que la colère. Il ne transmet que la division. Quand pasteur, il rentre dans un mariage, à côté un mariage de 35 ans, pasteur a terminé à l'objet que qu'on a sous le mobile na yote asana ba mari de nuit. C'est une doctrine de Nicolaïte. Puisque Nicolaïte, c'est une doctrine apparentée à Balak. Il y a Balaam, il y a Makamambongo, la prostitution. Alors, c'est une doctrine d'emprunt, et c'est une doctrine d'emprunt, oh yo, peine du soir, emprunté, ndambo ya mama olangi, ndambo ya église primitive, ndambo ya église o yesakala bangola wana babenaka bango wana ni dans les opérations de Bangola, c'est toujours compliqué. Parce que tendance à l'assemblée des saints, on s'en prend. Assemblée des saints, alors on va l'assemblée des saints, parce que la doctrine wana, ma poutate, ma foularité. C'est-à-dire les gens sont pris en otage. On se comprend. Voilà. Alors c'est ce qui fait que l'église wana, peine du soir, surtout Oyo, et ça n'a pas pantin. Ils ont pantin, la doctrine ya Balaam, la doctrine ya Nicolaïte. C'est-à-dire quand le pasteur s'élève, quand il transmet na corps ya innocent, il transmet doctrine ya Balaam, la doctrine ya Nicolaïte. Voilà, tu vois un moment, na bandi na yo, comme ça il n'y a pas un messager. Tu as quand même moi ma réaction, batu balobi que non, Bishop Chatumba, makambo oyo azakoloba, bango bazo reprocher pasteur na bango na makambo wana te. Habité mambo Bishop Tchatu Bazou Bayebini. Non mais Bible auto le bango a bien batu bayebité mais nzamba yebi ke ndako bozo vanda eza ndako ya masum le trône de Satan. Vous comprenez batu bayebité mokile yebité alléluia mais nzambe na lola ayebi ke église wana eza trône ya Satan. Siko soki nzambe wana ya likolo yebi ke trône wana eza ya Satan, cela veut dire quoi? Bato bazana et c'est pas cause de serviteur de Dieu jamais. Entre guillemets. Parce que, imagine-toi, mon frère, quand on dit un pasteur, quand on dit un serviteur de Dieu en général, tout ce qui est division fait le moment dans mon oreille. Même matin, mon taïbi, ceux qui ont gagné la tambour, la n'a pas marié le règle, n'a pas tangaï, le rôle maille, ma femme de règle, n'a pas tangaï, le rôle maille. Et ça, il y a la capacité à webis. Et ça, le rôle à Moutoumou, à ABC pasteur, moi, n'a pas un doki. Est-ce que ça, sous moi, n'a pas? Aza moi, mais à côté d'un doki.
on peut avoir le besoin à moi, mais sans après te l'ongole qui ne. Alléluia. Atika ni mutu. Parce que tu as sémence en Zambé. Nous avons besoin de makalabele katinaye. Mais yo la maman na boaka na mwana. Nabo admettons. Mobala zandoki. Mobala zana maire ni bon mobana kasi. Parce qu'il y a azana makila on les ana kasi. Ça ce sont des confusions mubato ba yebité. Bato bazana parole te la plupart. Yango la koya kana piège wana. Papa, yo ndi pe na ofaina mwasi na yo pendant 35 ans. Mamusupe mwasi na mdalongola ki amubala mdalongola ki seso komi na poto. Azaki mana mari de nuit, azaki na sirente. Passion nyoso atu amona ka azape na bandeko na famille. Akope obenga bandeko na yo bi combien de problèmes batakuta na ngopo abenga basi na bango na poto pona ba famille, musu ba famille ezaki pauvre. Mais yo yelo bosi na mutu bana. Mon frère, quand même, maman, ça quand même. Tout ça, pour un sentiment, tu as quand même un peu de retenue. On a un problème sérieux dans la société, grâce à ma serviteur de Dieu, à cause de ma parole. Parce que mon ça m'a dit que, à tous le courage, à cause de mon divin, que là, on a mon bali, on a un d'accord, on a un peu tout, à ça, on a mari de. Est-ce que je suis mon mari de nuit? Est-ce que je suis mon femme de nuit? Est-ce qu'il y a un gars qui est dans l'église? Est-ce que le message est en pour Jésus, pour que l'on ait ma femme de nuit? Ça n'a rien à voir. Le message, c'est le salut. Jésus-Christ a dit ça que pour essayer de faire lola soki mutu mari de longo na nzoto na ye. Jésus-Christ essaie de faire lola ndenge Bible isa biso soki mutu longo mari de nuit te. Soki mutu femme de nuit longo na même si on a pauvre, même si on a rejeté te même essayer de faire lola kaka soki mutu bongo li mutema. Pour mutu bongo la mutema. Eza na makambo o bazo isa bato te. Un message de salut, un message d'espoir. Il y a juger batouté, il y a condamner batouté, il y a l'accès batouté que oh ne bato malawa ta mabete. Il y a ça batouké nzambe ona o atinda bino aux ensemble, boza la bongo si il y a un problème. To na lobi ko bon de la boye l'église, c'est une cité de refuge. Mais pourquoi comme les batoutou ba problème mon frère? Toi tu vois pas que dans notre communauté ndeko azolandanga partout. Mamsuna ne komelioté. Mais ko bangate, to de quoi to na kata mokili. Pinezo tambola. Les autres c'est quand on a yé pas les kissi yé moko moi si n'aime takene ko sala oui yo mon aussi chance à cause angelo mais attention un jour on l'appelle à likambo parce que on va n'engue ko côté la yote alors je la mot déjà mayele tous ça la chance est belle tous ça biso tous ça to yebi nyo so tuté mais chance à biso ezali 30 ans ya serviteur de Dieu na mais quand tu vas bimisa qui est ezali na 300 personnes té ba bezaka moi minimum moi ya batu ba yaki ngai on azolo ba mettre tu la to kutana ki na ba frère wana ba ko lukana na otanga komona bango te to kutana bango to solaki ils ont reconnu les faits ba lobi que oui et certes ba bimisa ki mutu na nzambe na kati na église est-ce que basé ba mais plus bandana combien tout est en classe biso plier bandana combien 2 3 combien d'applier vous n'avez pas la combien ça il y a zana ni superman mutayile kuta makamanzam ngai na ebisi bango boy na lobaki na ba frère wana boy olanda nga ba olanda pe mission na baki na bango l'erreur était commis pasteur on atanga monaki pasteur oyaza vie na aza vie to lobanana ande on na makabaki pasteur tango ayela makamanzam omoni avandi ye moko atake l'homme de Dieu falaya abengi pasteur bishop abi papa na ko so no 2 minutes et ngaki sala eloko moko te. Ah papa, c'est comme ça entre les sécurités. Et les gars peuvent bon la Bible. Pierre a bondi sa piété, a bondi sa polte. Moutaye l'église. Bon, ceux qui m'ont dit que délivrance casse. Bilo obengani. Le ceux qui ont akufata mukolo wana quel fait. C'est quoi tin église ngeza nani. Voilà. Il y a un début de lobby, trône de Satan. C'est expliqué bien ici. Je sais où tu demeures. N'zamba dit que naïbe place bino bosali kozala. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire que l'église où il y a peine du soir, c'est un trône de Satan. Satan est assis sur le trône. Tout le monde est mis à Satan, na doctrine il y a Balaam, na doctrine il y a Nicolaïte. C'est ça. Tout le monde c'est la bango makambote. Tout le monde a l'expression. Tu peux t'imaginer que majorité à base de l'église après culte, dans un témoignage. Ce qui va la bande, il faut pas que nous le prendre. Oh. Soki kaka baso basana l'église le dimanche bakola des missions après que temps bazonga kanandako bakengo donc puisque temps basana ka église depuis 2h30 ya kilt bazako yoka toujours ce qui choque mari de nuit femme de nuit l'amour de Dieu exacté la haine tant basako sandela c'est-à-dire basako ko bato basako bundisa on ko bato azoko ka délivrance comme si pour être sauvé est lié à sa force physique non l'ignorance pour être délivré et lié à sa force physique. Mon peuple périt par manque. C'est tellement que, à quoi appliquer toute la force physique, tant que vous avez un andako, bah maman, makambo iso qui n'a kosi, beaucoup dans la commentaire. Plupart y a ba femme bazana d'église à peine du soir, après culte nyos,
bakende komela Doliprane. Pourquoi? Bah il demeure sur un trône, mais le trône est le trône de Satan. Voilà, messager. Action dans le Makambo. Makambo oyo tovani awa tochema na mon côté tozo beta toujours c'était pour na congolais ba Nicolas biso na banda balanda biso. Toza na suite toujours ya paix de soir. Balobi doctrine ya Balaam ya Nicolaïte. Alors baza batu ya mbongo oyo baza lukaka mbongo na mitu ya batu. Baza batu oyo ya Nicolaïte batu ya séparation. Mais balobi na biso bien Jean-Baptiste Abieki abetaki c'était na repentance. Nzambe balobi sali bakoko zongo na mbongo te. Sali ezali ya ofele soki mutu afungoli mutema na ye atiki mabe na ye sali eye. Tokei na Jean 1 verset 12 balobi à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont crié par son nom, il a donné l'ordre de devenir enfant de Dieu. Et lui kolbanini ezali te na ba oyo nyonso tu ba yambi nzambe na bombo ina bango pe na ba oyo ba ndimeli na kombo ya Yoshua Mashia ba bikisami sali poni ndimela nzambe amemi biso le sous alobi entre dans ta chambre dans les lieux secrets évoque-moi ton père qui est dans les lieux secrets je t'attendrai kota na ndako na yo na nkuku bipai oyo mutazali te belela ngai na masumu na yo nga nzambe na koyoka yo sans médiateur ndako oyo nzambe aza koloba ezali motema ya moto nde sanduku soki okoti omimtali mabe oyo salaka omitubeli yango yo moko pozwi dessus kotika ozwi sali tokei misu na musika bato appel de soir balobi ba maman après culte wana bazonga ba melaka ba Doliprane eliki ko banini matin na bango ezali ya ba prisonnier ba comme ça bato ba prisonnier matin ya peur faut bater ya yo mari de nuit faut bater ya yo tomoni kufa faut bater ya yo tomoni bitumba po ebanga obanga ezali facilité ya koluka ba kanga yo na boloko po bimate na boloko parce que so bater yo repentance bater yo enlèvement bater yo sanctification okokima bango bazana posa na yo bablela na yo baboma yo faut bater yo matin ya tomoni milimo tomoni mari de nuit tomoni bandoki tomoni kufa po obanga okota bien na boloko na bango yango tozo ko bela to lobi bien na bandeko baona biso na bandako na bango biso toye awate po na koyeba na kopanza bato mais toye parce que tozali mandaté ya ko condamner misala oyo bango bazali ko sala pe ko dénoncer yango pe ko enseigner bino bo salela oyo Bible za koloba sortons milieu d'eux, séparez-vous d'eux, ne touchez rien parmi d'eux. Et lui koloba nini. Ceux qui va comme ça qui ont diacre na kati l'église wana, o ya peine du soir. Dans le bien, tika poste wana bima tikela bango ponza baza konate. Ceux qui va comme ça qui ont porté parole na kati l'église wana, tika micro ko la te pono ki ba so ko la micro, nga samedi o national ba na pesa communiquer te, samedi mosusu nda pesa communiquer, eza système ya diviser pour mieux régner, pour ba kanga yo mto obela na micro yebi makamana za koloba, tika micro wana e kangi bino na boloko. Église wana ezali ya satana. Balobi on connaîtra l'arbre par ses fruits. Ezali ya satana. Balobi satana bamona kete bamona kata batu kata na misala. Alors misala yango ezali ya peine de soir. O uti église okende ozongi na ndako mena Doliprane. La kisanga bipa Yesu Kristo tanga kota ki na ndako ya Zaché. Est-ce que Zaché melaki Doliprane? Zaché melaki Doliprane te. Tanga kota ki na kata na ndako ya Pierre ya mama Bokulu ya Pierre. Amelaki mama Pierre ya mama Bokulu. Nakati o malobate. Loba bishop. Frère wana lobi tango peine du soir. Et ça la déplacement parce que balongwaka bakoko longwa awa bazu babis bakeko sala éveillé na Belgique. Tango bazo sala ba rencontre wana soko ke place baza ko sangana. Okukuta lokolo Yesu akotaki na temple na fouet chikote abeta ba marchand de pigeons na kati bazo ke dekuna ba casquette bakuna bazo sala mikate kuna bazo sala tangawisi kuna bazo teka mouchoir kuna bazo teka foulard c'est-à-dire wenze alors wenze nene zalaka wenze trône de Satan aux manifestations battre ya trône de Satan batu bauti bandako bayibo bako takiti kuna bazo la mikate mama oyo bazo la mikate wana il n'a pas reçu ni le salut. Et puis il y a pas problème, 12 ans d'église. Bon, il dit que mikate wazo lamba, azo déposer ni na kata mikate parce que d'abord yemoko abongo di motemate. Trône de Satan, il y a toujours makambo ya peine du soir, c'est un trône de Satan. Tango bato bazo ko sambela, eza lokola wenze. Mais qu'est-ce que Yesu asalaka na wenze? Tango bakote ki na kata trône ya Nzambe, Yesu akuti bateka ba pigeon, bateka bataba, bateka ba o, bateka ba dollar. Bible Jésus leur a dit, vous avez fait de la maison de mon père
votre marché. Et puis, alingaki koloba te abai so na loyi bakoyoka te. Bakoyoka te azwi fimbo. Nazoloba na bino siko lokola eza trône de Satan. Yesu oyo nasi na déclaré, na déclenché les opérations du ciel. Akozwa fimbo ye moko. Akopanza banga. Il y a trône wana ya Satan, il y a peine du soir. Cette fois-ci na sepelo lobi bien. Ah, fimbo wana. Nzambe ye moko lokola bino bovanda na maison eza ya Nzambe. Oui, voilà. Ye moko azozwa fimbu ye moko totindi ye te moko mona peine du soir oyo ezali kobanda ozobanda na pantin nde bokomona ce que Dieu va faire c'est cette année akozwa fimbu ye moko azokota parce que c'est un trône de Satan. Et puis je suis allé très loin bato babengaka église babenge passer na bango auta banzela a Bénin ayana vaudou, on dit ba vaudou, ba vaudou oyo bakisa ba béninois, ba salaka. C'est ce qui est assis. En face il y a cimetière, il y a pantin. C'est-à-dire que communication c'est entre le cimetière ba koufi ba congolais na au trône ya Satan. Bango te, oyo komi esprit ensemble komi ko communiquer, ko dévoiler secret, il y a trône ya Satan. Papi gene. Égarément, il y a un esprit. Bible me te oui. Au moins égarément, esprit. Donc, quand on a un esclavagisme, voilà, c'est un esprit. Ce sont des esclaves. Des esprits. À sujet. Tu peux pas vendre à ma camon, à normal, tu m'as vendu. Mais c'est tout un état d'esprit quand alors, pour te dire que non, ce qu'on tient ma colo déjà la carte d'un bâtiment, on est à peine du soir, ce qu'on bimi, aux aïenzambe. On tout va tika la canacati. Yo mutobima koka mwate parce que Philibert et Mathieu Mamboué yazana nakati c'est kaza yanzambete mais oya nzambe tant que toko belle la boto beta cléonson kekele c'est-à-dire akobima église basala ngo pembe na cimetière basa batu ya 1 Samuel 28 oyo Saoul akenaka na cimetière pour évoquer molimo ya Samuel Saoul akenaka na cimetière na butu pour évoquer molimo ya Samuel pour que Samuel azongisela ye pouvoir bango lokola basala église wana pembe ya cimetière batu nyonso to ba kotanga na kati l'église batu boni baza kokufa na kati l'église wana. Alors, na butu soko keyi on okuta ye passer wana appel de soir peut-être na cimetière ake ko évoquer pour te muto bango babomi baya bima pour asela bango e wana kati l'église wana yango mwana na nzambe nyoso bipa ozali kopesa mbongo na yo te po na mbongo na ko kanga yo. Yes. Tango pesi mbongo na yo e ko kanga yo ofisa porte d'entrée oyo bango bakokotela yo na ndaku na bino komema bango na bandako na bino te ne sini yango ina makabozo na kati ba bakisa bishop ezali ba collaborateur bango ya ye pasteur ba satana makambo na zali koloba soki ya faux ba contredire ngai tango mbongo ekotaka na église ba pesa ka bango bazolela wala pena ba olela ki même passe na vigo ya pamba ba banda ba ya wana na ba yemi mangonde ile karate ah c'est fini eza trône ya Satan les églises ya Balaam doctrine ya Balaam na Nicolas ite ça dit moko OK na kato te OK ma commis le bien l'huile versée sur la tête d'Aaron ça déborde à ses barres et lui kolobanini a lancé appel ma commis le bien l'huile versée sur la tête d'Aaron ça déborde à ses barres et lui kolobanini na lancé appel à l'église nyo surtout partout dans le monde entier bipa il va signer ko la que non nzambe muto etabisa bango te ezali l'église ya banganga ya banguza batanfumu ya ba magicien ya bana ya babingudi et lui kolobanini soki nzambe apamboli Aaron o azali ya tête et la kisi diacre pas ko sepela et la kisi intercesseur pas ko sepela et la kisi peut porte-parole ko sepela mais keno kota la vie ba porte-parole ya ba diacre ya ba kenge depuis au combat na yo gardien na porte l'église ozokelo comme côté dis mango ke na kapi dis mango mamona ka yango te nulo keno église wana eza ya nzambete eza ya satana il faut pas bien messager obi ke na vandi pena ke na vandi moi que congolais za moté à mabé tu peux imaginer un pasteur qui est le garant de l'église aux organismes que 3000 € dans chaque culte ba collaborateur no même 100 € ya pamba si un problème ko pesa bango te no ko pesa bango moko parce que yo yebisa bango ni selo nzambe mto ko pesa bango vision yo zo so oya batu mais yo bango fonza pesa bango c'est quelle contradiction mon frère même Jésus-Christ il a fait ça voilà doctrine ya Balaam doctrine ya Nicolas c'est ça ba signe ya moni pasteur ye azui barbe d'Aaron ma foute etikela o etelemi kunezo et dit ko pati ba papier Chatos tu voulais ce deuxième mission deuxième mission na biso alelo ezali ba pasteur ba yembi
il y a l'église na biso nyonso tozali ya bayembi o bayembaka ba musicien chrétien ba chantre bazali ba mingi ba komi ba homosexuel. Sur 10 9 Bishop, il y a la différence entre les chanteurs chrétiens et chrétiens chanteurs. Non, non, on a définition. Ils sont chanteurs chrétiens, chrétiens chanteurs. Attention, Bishop, pardon. Musique on a yo qui penaka. Yesue, kamata, Yesue, ma bina na lola, ma, nzambe, ma, soit, kamata, soit, c'est pas ça. Mais, bah homosexualité, voilà, homosexuel. Bah ça dit, bah chantre homosexuel, bah ouais, bah côté des gens d'église. Yesue, maman, c'est ma moutou, c'est ma kolo, mais qu'est-ce que vous avez musique? Mais il y a une chose qui se passe, bah homosexuel. Bah ça a tendance, il y a qu'on s'approcher, na musique ya baza la comparable na Kofi na Wera na Jibé. Donc yebisanga ke baza musicien chrétien te ma bimisanga nde album lokola batu nyonso mais bazo yemba la makamba nzambe do bati ko sabiso. Non non baza ta ba chrétien te. Ba ke kuna ko utiliser kaka lokola papa wemba yemba lo ba ke elongi à Jésus. Bazo kaka elongi à Jésus. Bango baza na bo ba homosexuel. Baza ba soulard. Baza ba fumeur du chanvre. Nazo pe se bino signe. Signe oyo kende kutuna passer tant to kubimao benga passer oyo yebi signe ya liboso pour que bisike batwana batini pe na kata doctrine ya Balaam et ça dit chaque musicien chrétien nenga yaka koyema na l'église dimanche boy soka sisi koyeba telemi azoze na bafuta ye voilà si kende ko benga passer kaka tango zo bima if soki bafuti ete no bia koya lisusu te ata za membre de l'église wana ça c'est ya liboso et puis ke musika ba mingi bakumi bazape na l'église te siko faut futa e pona nenga zo ma mekonyo suto soko prester ba pesio kaka nenga te zo micro na yesu nengo ba danse loana mata yesu basuro yo yesu biso te mena satan satan yesu ba la satan nenga za asili ici tu te penses que l'église wana offrande kutaki 30 euros yazo senda 50 euros ba passer linga l'église avec micro ba chaque dimanche bazalo offrande te parce que dimanche que n'est c'est comme yendo so ka simika ka micro boy yo passer banda ko ça déjà comptabiliser comment tu dois le payer ah bon so ko futi yete dimanche wana kuna ko ya lisusu te baza na kata doctrine ya Balaam na kata du côté ya Nicolaïde ya bozo ko na batwana leur propre vie tala ba chantre chrétien ba chantre parce que na l'église na biso en général sur 10 9 tala vie na bango boy baza vie il tourne à rond puisque à la place de nzamba ko visiter puisque Dieu doit te visiter tu dois avoir une adresse tu dois avoir un poste tu dois avoir une responsabilité et tu dois aider à l'édification du corps de Christ. C'est ça principal but. Il y a talent dans la tête. C'est bino quelque part bino église ici il y a 7000 il y a 5000 tenders pour ça couple il y a beaucoup de ça on a couple il y a une doctrine na Balaam na doctrine de Nicolas on couple kasi et ça couple yo bengi amoni ndenge mbongo côté robata Denis na PC mbota de Cameroun nzondo na Cameroun place aux akura mbota zo landa biso na lobia obengi église aya yembi amoni bila ndenge mbongo kota botangi bo 6000 abi mande ngona ayi bezako mais ça comme ça doctrine ya Balaam na doctrine ya Nicolas bazana kata doctrine ya Balaam na doctrine ya Nicolaïde ba petit chanteur mille prépare au na bango boy sur 19 ba bula bandumba soko monika ka chanteur azoko a voyagé à Suisse à Suisse to à Grenoble à Lyon nazo bisa yo tango azoko na terrain wana force na babomi atani bale mais baza ba msu baza ba marié baza ba msu ba femme mariée sur 1% sur 1% net ser lila ka bango en tout cas na Félix ka ser lila wana pour moi c'est Serge ka bango en tout cas wana za exception couple wana pour na du loup blanche voilà ba ser mo exception mais bon batikali yo ceux qui y a à côté de l'église, déjà, à sa bête drink, à bête noire, parce que la communauté va bien à noir. Rela, à bête déjà rela. Donc, bassin n'a jamais, bah chantre tout, rela, bah yebi. À sa bête déjà rela. Ceux qui a 6 micros. Oh là 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 là
là là. Yo zo na ça ko transpirer. Yo que zo que ça. Ozo que c'est que Organisation. Il n'y a rien ici, ok. Bah petit wana rela ba ko beta rela. S'il y a souka, sauf que si c'est qu'à ça il y a des gens qui passent le faux kataï. Parce qu'il y a des gens qui à la fois à qui ne continuer l'année, pourquoi à ça n'a pas kawana, à qui pour 2 jours, bah moi pour ça déjà là, bah non mais nous pas des fois katabango. Est-ce que c'est ça normal? On est sûr que la plupart mais c'est pas ça que la doctrine de Balam. C'est doctrine de Balam. Et ça dit quand vous n'êtes pas na yé muto a benga qui est. Voilà. Et ça dit quand vous yé muto a pas soana déjà c'est que yaka ba petit ba. Ba petit ba là ou dans yo makasi. Pour tout aller là quand. On va dans le bagabo ba petit ba ser muso dans l'église mais pourquoi ba zo généraliser bisonyo surtout. Et ça bino nyo stuté. Mais ndete le bagaka 9 sur 10. Au moment que la plupart de bakawana et salamito maman, vous allez ndako libala, vous allez mobile na yo asala sala ti mobile tala kandi bovanda na yo. Est-ce que mutaye ko yembela nzamba ko inflation? Et bon, ceux qui c'est quoi utiliser tout ça mona, a utiliser après que donc yo c'est pele na mutu yo na vie na yo ba utiliser yo akena yo. Ba utiliser akena yo, o yo ki pe kazana moi si ne pla ba vanda pas de témoigner pe moi si na na ba na yo pe koto vando za l'aise. Il faut se révolutionner. Non, non, parce que la doctrine à Balam, c'est une doctrine de prostitution. C'est un esprit de prostitution. Oui, écoutez déjà, na kata l'église. Et puis, tu as yembi, il faut que tu yembi déjà, à minenga pakola. Papa, à yembi. Ba misu bako mona moyembi pela lo fali moyembi musu lo la fere musu zimba lo la wera musu mo ko yo yembi na ole batu ya nzambe ole ba mokili e ko copier bino po bino la ba wata mokili mais bango ba yende ko se greffer na mokili laissez partir musu so azana kawa azaki ancien musicien ya musicien moko ko fa kala boye Madilu système mais a commis homosexuel Aza na Kinshasa, aza na réseau moko ya ba Serge Kayembe kuna. Tant les hommes déjà ba kodo ba tu peux comprendre. Na kata Kinshasa, homosexuel azali musicien ya kala ya Madilu système akufa. Garçon aza na mboko ya tambola ka yemba. Azali homosexuel. Bishop, il dit que tant que makambo, il dit que elle mon église, il faut penser quand même battre dans l'église respect. Comment mutu bozo bengi sa mutu ayemba l'église, il dit que ça mutu misala ya ndengo. Mais ba passer baza qui dit baba yebité. Biso est comme des longs nzambe, te lokola bango ba fungoli boîte à Pandore. Biso to yaki na makambo ba esclave. To yaki pour alerter l'église. Si ko bango ba comprendre que ezali vision nzambe. Si ko ba lingi ba kote po ba bebisa. Tant ba ki ko nyate loko na po boîte à Pandore de fungoli bango. Ba vi na bango eye na mesa. Ba homosexuel, un homosexuel, c'est-à-dire qu'à Kinshasa, avant d'un hôtel, alors bato kabila baye, bato ni nkuna baye, papa, 200, $500, $300, ce qu'a fait pendant un mois, fait la union se bisi, moto ya kosakanate. Azongi na Paris, ayawa, akobi, on a mis album, azoke de koyemba na l'église. Église nous sommes kota. Yango zo ceux qui assistent quand même l'église one. Ceux qui ba membre l'église bazongi na banda do li prendre. Ngo banini. Bon, ngani ngana bakiselo komoko. Par rapport à bachat na biso. Parce que bango balobi baza nzambe. Et là on a sakelo baza nzambe zate parce que batalisi biso na 1 Samuel 16 balobi Saul abeli liboma. Mais muto abetela ki lindanda eza David. Asenga embongo te. Asenga etabateni memete parce que Saul avec mon konzaki na biloko belé. Abeti lindanda tellement zaki accompagné par Saint-Esprit, Saul azalaki délivré automatiquement. Alors la rejoindre le bishop na maître les azakoloba. Baza penda ba melidiamba. Parce que ceux qui passaient au babeng saka bango, baza ba péter confiance à ba pasteur. Ceux qui passaient à moni ya bâtiment mon église na yezo kina koko ya batu bazate, il faut bengi ça va péter confiance na ye. Oh yo ayeba ko pesa ye basi. Parce que tango ya koya ba mama ba koya et après il dit que non amelaka whisky na ye, amelaka jamba na ye ou gene minu na komela akopesa basi akosala nyo surtout oya na ngoposa asala. En gros to loba ko fait le midena ke musika lobi ke non biso na bango to kota ka studio moko. Et nous ba ke no baza ya nzambete botika kokosa bana. Mais est-ce que patient mutapesa ka bango to les réseaux sataniques et diaboliques. Oh yo c'est côté na kata Congo.
oyo akoyeba yango ezali biso oyo beka ekwei Parce que passer les royaumes à hôtel mais à aucun était. Yene muto apesi passe. Il y a apesi passe. Et puis yé na bato nyonso to ebike. Bon tu as frère biloko olia ça. Et puis de cette façon, il y a kokanga musicien on va entrer dans l'église. Et ben tozo yamba lelo mo chantre moko auti musika azana ngolu ya danger tanga epe na église afo sunga ye aza une semaine awa. Déjà un code déjà bando pesa. Une semaine ba bazana chance ko lambela e ba lambela ye ba ko pesa e ba pambola ye. Déjà une code. Il est d'abord amelaka diam. Amelaka diam. Amelaka gene. Amelaka lotoko. Amelaka nini yango suso ko rela. Alors c'est quoi ce que biloko ngo so côté dans d'autres. Asa yebite biloko côté dans d'autres. Tant que ça il bona ça quelqu'un déjà kamoni déjà des trois têtes. Asa poni déjà. Tant qu'on fait ça code na passer. Trois têtes en débat côté ne peut pas que de kusuma. Il faut yeba yango ke na Congo lelo oyo magicien apota ka magicien te. Magicien apota ka magicien te ndoki apota ka ndoki te. Alors du coup soki ngai na da pasteur nguza na ndoki. Chaque on a bengi azali PD et lui na bishop Chatumba. Sur 10 9 baba PD. Alors du coup tango ya ye na ko dénoncer te ka PD jamais parce que moto na ye no ya ngai to ba to monde moko et sengeli to ya to mfute to benda mbongo et puis to détruire ba âme eza na kata to. Yango na moni Bible zolo bana bango ke to yibi esika bino bozali. Esiko bozali wana. C'est le trône de Satan. C'est le trône de Satan. Donc il de Balaam et de Nicolas. Parce que mon aga ya ko sambeli frère moko ya yembi surtout ba se au mona ser moko balaka te ya longtemps yo siko nazo ninga na comprendre te nzambo yo bondela ka wana azanzambe wa kotika yo bongo te vrai to yebi condition na yo te mais au moins eta wana ko yo et puis ba kubela ba courage mutadia mandengona aocha pa maboko mutabela ndengona aocha maboko mwana na ngai église asali inane azolota na butu moto azoli lokola mari de nous chantre monene ya Kinshasa tellement que soki manje asoko dinga nzembo ne ya bimaki ya bomo yisika ba problème wa bomo mango aso dinga kokota ngo mikolozo butu tombo midi poko lokola bango ba dinga kuzana ka femme scène ko banda tombo midi poko basaka na musique ngo izoko tebano makila tellement que musique wa ne kotelie kono musique wa na komi ko bimele na butu lokola mobali tu vois moto akiko sala et délivrance apôtre moko azaliawa non prophète moko awa komona ye petit na prophète abo Jean Paul petit na moko boya abo Jean Paul azana boko ndi akeko sana délivrance abo mi modimo wana apôtre prophète abo Jean Paul. OK, voilà. Sujet oyo ya ba chantre oyo c'est-à-dire to kandia ngote to tiki on opolé to tiki on opolé to le biso ki bango baboyi bazali ko dinga ba contredire ba se manifester tout n'a passé le temps sa caméra passer onyon sur lelo dimanche oya yambi chante l'église na ye chante wana après culte soit baswani soit après chez muke chante la monique après chez muke chante na kuya di susute l'église na yo et ça va problème. C'est-à-dire que makambo tozeli ko l'église ezoko nyokama na ba chantre homosexuel oyo ba côté na l'église na ba chantre ba oyo ba fimaka ba melaka Raquel Rela et puis baso tchaze mi facile hein au monde bena aye bena détruire bani ceux qui tembe bande ko azolanda ngai boza partout dans le monde tout le baka Europe États-Unis combien de chantres oyo yebi bena mwasi na ndako bien mais auto tchabaze mi kaka siko boyebiti baza combien bamisu bazo divorce mona bena afaina mwasi na pasi mamusu iloko moka ka album moka ka ba epanzani akomo tchabaze mi pa frère nzambo bino bosambela ka wana za muto amona na kate mamusu iloko bino bokasonda koma camarade na bino loko bino ko bakoma muninga na bino mais jour akotelema pa yebe esika batu baza wana lokola esika wana eza esika batu te bino bonyokola ba peuple wana un jour bible baki ngai moko nzambe na kozala nzambe na bango na kokanisa ba bungi na kokanisa ba za blessé na ko bande ba player ba oyo musu baza na ba pota na ko suela na batu na kotelema lokola nzambe na bango journée wana papa tokotala sort na bino biso tokopete obendela bino sorte nzambo ya pondelaka bato makambo nyonso tu kasi boza koyemba bomekomi omwende bokomi bazemi bocheche partout anga na otanga kombo na yo te yo moko ozolanda nga na bandeko kola na boyebi na bandako ya loba frère tel yo moko complété frère wana sœur wana niveau boyembela nzambe mais comportement voilà na pesi mbote chez Sim c'est biso na Lyon la route de Vienne wana chez Sim c'est biso na biso Tchatos répond à tous ceux qui sont baki les amis ça tout le troisième année ni garçon comme on Freddy natanga kombo ya moto Freddy ava est-ce qu'on va na ville na Maison Alfort ouais ayambi
pasteur moko auti Angola. Et puis tant bazo yamba Angola ba tuna kabiso atoleka na Angola. Soko monika pasteur auti Angola mama papa ko zoyena no mbangu na ndaku te. Ba kuna to uta kuneza Sodome na Gomorrhe. Na opesa bino so na bino lo balika monsieur ko blessé batu monsieur tika na loba. Je salue pasteur Maluta na Luanda. On a des pasteurs à Ozala Nanga. Il est parti dans mon salon pour toi. Où les amours à Sodome na Gomorrhe papa. Continue. Alors na maison fort ayambi pasteur wana atie na ndako loka balko atie na ndako sikoyo bato bakayo abimakatongo akekayo tout ça. Ah bon? Oui sikoyo lokola azobeta kayo mu Congo fonctionne sous normalité na ndenga poto sikoyo mwasi alelake pa pasteur bandi kosonga na prière pasteur récupérer dossier Oba yambaki na ndako aza na ndako avandi pasteur bandi kosani ale pasteur récupérer situation akubi kotuta pour zemi mwasi akepa pasteur nazana zemi pasteur ngana longa na zemi te na chaka ka zemi na basi aba achaka zemi bazoloba bazwi mobali wana fridi comme mobali yango fridi place nyonso akozala okola nanga babengani ye na ndako alors awa tozoloba pasteur na mama wana jeune fille mama basi ensemble officiel mwana utobota mwana botami. Voilà, je crois... C'est-à-dire tant que toujours ma doctrine na balam qui constitue l'origine de la prostitution. C'est comme si nous inventons des histoires. Doctrine na balam consiste à faire prostituer l'Israël, puisque Balaam a sali, a fait prostituer l'Israël, les Juifs. Il a été allé prendre l'argent, puisqu'il fallait maudire le peuple élu de Dieu. Aujourd'hui, qui est le peuple élu de Dieu? C'est les différents membres qui viennent dans nos églises. Ce sont les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Mais comme les pasteurs qui sont établis sur ces différents trônes de Satan, basant qu'on proférer des malédictions contre les innocents qui viennent dans les églises, qui considèrent ces gens-là comme des pasteurs. Basali kozwa mbongo, ya balak, et puis basali qu'on proférer la malédiction. Mais la Bible dit, qui peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Amen. Alors les enfants de Dieu, aujourd'hui, je dis et je confirme, plupart de ceux qui partent dans nos églises, différents trônes de Satan, qu'on ne peut même pas appeler église, ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, même si c'était par enchantement, le Dieu que je prêche, il n'y a pas un musicien ayaka kobeta l'église na binote. Bozala na suscité. Puisque ces gens-là, il y a déjà des homosexuels qui viennent sur l'église. Tu t'imagines qu'un homosexuel, toute la nuit, alali mobali contre mobali. À la moki, na tongo aye koyemba l'église. Franchement. Moi, je ne suis pas contre les homos. Hein. Parce que c'était un choix à vie là-bas. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la liberté. On peut dire que la laïcité et tout. Je ne peux pas. Je parle par rapport à l'église. Alors, comme la plupart des trônes de Satan, ce ne sont pas des églises, différents homosexuels. Dimanche, à 4-5 églises. Ayawa Betty, 30 minutes, à 50 euros. Ayakuna Betty, 10 minutes, à 80. Comment bon? À cause de l'église, mon côté de parler du dimanche, à cause de 4 dimanches, 4 églises. 4 églises, on a pourquoi? On a 200-300 euros dans la poche. Alors 200-300 euros, c'est pour continuer à faire comme les bilans qu'on est, parce qu'il dit que dimanche prochain, et pas Sénakoya. Alors, mes frères, vous devrez savoir, doctrine Yabalam, la doctrine Nicolaïte. Nicolaïte, c'est une doctrine d'emprunt. C'est-à-dire un trône qui n'a pas de doctrine, comme ma peine du soir. La doctrine, ils ont fait des doctrines d'emprunt. Il y a Mama Olangi, il y a l'église Assemblée de Saint-Angola, en Zuma Bilo, quoi, dans Sangisi, comme ils traumatiser le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, dans une église qui n'est pas le trône de Satan, ils ont 4 prédications. Première Matéa, il y a Bananzambe. C'est le salut de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième Matéa, il y a Bananzambe. Et ça dit le Saint-Esprit. Troisième matin, il y a Bananzam, et ça dit foi en Jésus-Christ. Quatrième matin, il y a Bananzam, et ça dit repentance. Mais quand vous n'êtes pas dans l'église, où on prêche ces choses, vous devrez savoir, vous êtes assis sur le trône de Satan, où il y a la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. Voilà, Maître Pendant, Sikoyo, Tango, frère Wana, Obi comment il nani? Freddy, frère Freddy. Freddy, Wana Sikoyo, Ndeba Bengani bon. Parce que Yoropé sa faute et pas un ani. Non, moi, faut déjà pas Congolais, tu as un problème trop sérieux. Congolais, ça naïf, tout n'a pas yamba batnan. Et ça m'a bête koyamba batnanda.
mais on a conséquence ici quoi. Mutu oyambi aye au nom de Dieu. Au moins celui ba yamba qui est bien, ils ont qui pas na comme nzambe. Ba reconnaître que les évangélistes comme ça pasteur azabu yango moni ndako ne yamba qui est facilement. Oh! Azaki lou. Au moins suka na onde suka. Et surtout oyo bazo uta na Angola. Na yebisio même ba pasteur batinda basia wana poto na Angola na utaka bakomba yebi ba lela. On est à monde de biso de uta kuna papa. Mais dala camarade nanga pasteur, je parle de son nom. Il s'appelle Patriarche Ngeleka. La société comme c'est un patriarche, il a plus de 100 églises en Angola. Azana l'église na poto, azana Belgique, comme la Belgique olelo. Bis ngai na yeto sur décision ko so moi si o yayi mama bana to tindiao. Ayi na poto. Biso to traîner en Angola. Tango yawa. Camarade na biso, o to sakine na Angola, pasteur, prophète. Azu moi si na biso, moi ça camarade na biso. A tie na se, a pupuli, a zemis. Camarade na biso wana patriarche Ngeleka. A bote kika kabana basi. Bu, moi si ayawa, camarade na biso so azu a pupuli a bote mwana mwana. Sikoyo ngai cha tfanya kana pote tena na ye. Tende so ba pote. Sikoyo Mukolo toujours sur la cabine. To côté la cabine parce que tant que tu y a qui ba téléphone des qui passe. Tu so côté la cabine to benga. Yé na cabine numéro 1, na cabine numéro 2. Makamuna sur makamuna sina bango na sina bango na gaza le mabatu so hidi yango. Je répète pour appuyer ça. Ngai na cabine kuna, ngape na so sur là. Yé ko pe so sur là. Tu ba kiti kazi tika yaka. Na ye ati songi. Je na ziko yoka mungongo ya mwati na biso to tinde na poto. Azoloba tala turoya. Dena kosala yo talo moni truana na sala que mon pété mais ce ko na sala ba formula sika biloko na kometa yo zaka bo ibini possible ba bituro ne ko beta oh no ils sont moi c'est la ça moi c'est la bino ngapi moi c'est tout dini na poto parce que ngai na mo bali nai ne tout dini na poto ayi na poto moi c'est la biso na bana na biso ba ina poto akobia wa camarade na biso oyo tokeniki mukula libali ya mwana mwasi wana tokeniki camarade wana ne azaki ko représenter ko la famille tokena libala ko bana mwana mwasi siko to vendre ngora to bota kisa bana mikolo siko abike mwasi akende na poto mwasi yao camarade biso récupérer bete biloko boti saye mwana mobali. Alors c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses. On attaque combat, on attaque combat. Parce que c'est une histoire connue. J'ai déjà dit sans témoignage. C'est-à-dire quand je parle de ces choses, de la doctrine de Balaam et doctrine de Nicolaïte, mes frères, je ne me vante pas des histoires. Ce sont des choses qui existent. Batou Basalik, je lance un appel aux enfants de Dieu. Il y a Nzambe atindi bilo basani na bino na laisser partir mon peuple. Objectif est ça na biso ezani. To buma mutute. To condamner mutute mais to beta trompette. Ouais. Batu bozo message. Batu bozo message. Bon comprendre déjà que au côté de l'église on va dire la trône de Satan. On va sentir repentance, on va sentir foi, on va sentir sanité, on va sentir caca. Mbongo. Mari de nuit. Femme de nuit, délivrance, hôtel. Cannabis, ça ne discute pas de cette église-là. Qu'on discute. Ce que vous passez, nayo. Avec une maté wana te. A commis ko sana maté wana. A commis la doctrine emprunt. Il y a Nicolas Ite. Nicolas Ite, c'est une doctrine d'emprunt. A commis ko emprunter pour que l'église na ye croissance c'est ça te bato bazo yate. A mon église ils ont ôté ya délivrance. Ils ont ôté ba femme de nuit bato bazo tonda. Yé pas bani ko copier. À côté de la doctrine wana. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, nous vous apportons ces remèdes. C'est de laisser partir mon peuple. Toujours lancer un appel. Ozana posa koyamba biso. Ozana mukili nini. Ozana mboka nini. Biso to koya. Koya. Kokza. Moyena no côté. Tozo bengo tsingi yote ke. Sala biso boy. Tozana posa na ngote. Maman le baso ke na lire ti lelo. Tozana. Alors tout ça n'a pas ça que laissez partir mon peuple et côté la banda pour nabino et côté na ba vie nabino parce que batu bako ke ndukuluke nabino ba kisité motoke ko zo kisini na bene aya ko dominer batu boye akomi ko nyoko nabino otuni motoza pembe na yo célibataire otuni motoza pembe na divorcé otuni motoza pembe na yo femme seule otuni motoza comment beaucoup ça ne dans l'église maka ko ba fuya ka batute ba pasteur aningo ba ko ba de ba chef coutume mona pas za na ba singa na luketu ba bag na kata veste mona be azanganga tant
fuma télé bino bo Maman et ça lui passe pour Maman José na Lili tose la invitation na et ça lui passe tant on sort la garçon wana na moni vandi calme sort na ye zakaka ke ayambaki mutu nda kwa sale lo kwa ndengo wana nzambe oya mona kana lola na likolo omoni bat pa comprendre te laissa papa makilelo omoni mobola mwa bato eza na mwasi moko na bible comme na ye Tabitha Dorcas eba saba azaki résister pour nani na malamu na azako sala bato tanga kufa ka komolela biloko sala malamu na ye Jésus ala musa mutu omoni garçon wana mabe na ye ka pa ya mbi mutu na ndako mais malamu na ye pa kokisi lo banzambe soki mutu azangi lo ko sala ya kolia pesa ye soki azangi lo azana malili sala bo asali yango atikela ye mwasi wana garçon wana ya pasteur azwi mwasi wana na nuit ba okele musika ko bote za promité boko kolisa un témoignage oyo bino na mwana muso ba lotala mwana wana malamu te voilà. Nzambe pas aussi que garçon wana te akopambola sous plus parce que nzambe azaka toujours côté ba faible mba akopompe moi sur te na pasteur wana ba komona élévation garçon wana na mboko ka ko tozali messager oui nana babui sikoyo pona ko éviter biloko wana il faut tout ça la nini bon ngai na kosu na kwata mozina makomi lobi ne soyez pas trop juste ni trop méchant il faut za na kati et lui ko baboy to voyez le mikila poto photo za la intègre le ko la mindele mon côté ou grand frère na ye auti na province ye abana kana Paris awa atika chambre la bana na ye à côté sa grand frère na kovanda na hôtel bakutani aye akei berere oyo eteya ba oyo baza kolanda biso pongane na yaliawa jamais na kotika chambre ya bana na ngai yokanga très bien pona pe bana na balala na salon pona pesa mupaya te eta dame ya mutu wana yokomena oyebi yango te ngai pona ngai bible lobi bien que non. Ne soyez pas trop juste ni trop méchant. Zalanaka katikati. Nambawa na mutema na biso ya mawa ya ngope oyo ezo lukela biso surtout ba congolais. Surtout ba congolais na mawa ya ngwana kabila lobi kweke no na koki ko transmettre ko transformer bangote. Mais sikoyo to vana mikila poto photo za la intègre. Au mona wapi o longoli bana na yo na kata chambre pour mupaya ye o lalisi bana na kati ya salon o petit kil mupaya chambre. Mais mupaya wana na tongo yoke musala bana na yo ba ke classe o tikeli yenda kuna yo mobimba zu contrôle anda kuna yo alors so azanguma ya pasteur oyo c'est-à-dire azu photo atie bantenne na ndako na yo yango botia ba caméra na ba toilette na bino o mupaya nyoso akoya caméra tala kama bozo sala soki akotia bantenne oui bien sûr parce que tout ça na confiance en tout alors du coup si oui photo za intègre parce que yo tiki bana no na salon o pesi chambre ya bana na yo mbeto bana no balala ka des années muto ko lala parce que madame uta musika te so qui est dans muto na za ya kopola mission ne pas détruire yo oui mo céder ndako na yo o fungoli porte na yo tango yo ke musala bana ba ke classe alors oui bazate ba ka na 20h ba ko zolo photo ba ko miner parler na yo ba ko détruire yo ya mona bibia bana na nzambe ba lobi soyez prudents comme les serpents humbles comme la colombe pesa ya kolia pesa ya kolata mais place ya kolala tinda ye na foyer tinde na hotel akende quel ndeko to ataza ndeko mo ya na lobi bien en dehors ya famille soki pe mutu famille aye na biba kabla famille te soki mutu famille aye tozala bien to chama na côté soki chambre wana ndingo zo tozala intégrer chambre wana ezali occupé na bana nga baola na salote parce que mutu famille oyo na kata mbeto na bana nga non c'est-à-dire na ko préférer na zula hotel te métier ata na salon là na ko zwela yo hotel yo kanga epebe na ko zwela yo hotel yeba ko kanga porte na yo banga makamaka banga yo soki aye akomi ko zala wana moi suna lo bakate ti moi suna na koloba bayemba kena bandeka basi balinga bandeka mbali basi balinga mbali ni balite ndenge pe to ça la sens inverse balobite ko kabla famille mais sikoyo pona ko yeba ko battre la famille na foyer na yo grand frère nanga ndeko nanga akola na foyer ou na hotel na tongo yale na media yale na papa yale na médecin problème moko ekozalate nzambe na tango nazo pesa kolia ya komela ya kolata c'est-à-dire azana hotel na mitongo aye na kena zo aye famille ko pas problème famille qui sont aux formés zalité na bien te baza raison oui que on est ça na lobi bien biso ba congolais to komi na tango oyo toi adopté esprit à Ekofo. Le Saint-Esprit est descendu à parler dans la bouche de Ekofo. Yango zoza na biso ba congolais. Vérité en face, fait à la peau, yango de vérité de la lumière. Il y a pas qu'on va oui non avant. Et puis congolais qu'on lia dongo na sonité so ramuluba, tika muluba, so ramuluba te.
soza mutaba ya misiki alors soki ozalaka mutaba zaire lia soki bani na yo mulu batikele dongo na ye kolalisa mutu na ndako te mutu kolalisa ye na ndako na yo te soki mutu aye soki mutu ayaki admettons anniversaire machin tout ça ta eleki ok c'est bon mais soki mutu aye pour ça la séjour na ye eleki a se planter na ndako na yo non ndako ezali sacré je le dis et je le confirme partout dans le monde entier yoza olandanga yokanga imalamu c'est-à-dire bien moi na nzambe faut la prida lokola c'est yo to kokula yo muke po uta l'église mais bien sûr na bina bâtiment ya pevalongo bien bangunza batamfumu na bibia ya na bibia ba pevalongo wana na bana na nzambe oto ba fréquenter l'église ba pevalongo faut pas mais l'église bandoki 9 ça c'est des sorciers banganga bangunza ba magicien conclusion kolalisa mutu na ndako na yote oko céder chambre bana na yote pour lalisa place on investit maman olangi raison okosha etala monto yebi tala le prevane nguma ya passé kombo ya nzambe liboso nzoka azali ne zabulu azandoki azemisi akaboli mutu frère wana nasa comme kosha après metenga ne polo ba c'est-à-dire mutu nenge wana ya mwana na ba maître soki ba komona mutu nenge na ba passé ko bakate le boko na mutu voilà je crois pour la lelo likambu ya frère na so Freddy oyo ça et sali moi passi mais faut attendre biso je vais te kozongela makambo oyo semaine prochaine toza ko lancer appel oyo tobi boy mois prochain mois prochain vraiment to va ça laisser partir mon peuple et Robando Leka en direct donc to Sabino jour je crois on devra dimanche donc vraiment to va ça là en direct soko koti oza mituna kotuna bonotuna mituna na bino en direct il y a édification voilà par rapport il y a 30 ans il y a Bishop Tchatumba, il y a Makamunyosu Oyo, c'est-à-dire les séparateurs du peuple de Sali, Churumbo Mazawana, Galata Zawana, Ngana Zawana, Chatos Zawana, Otuni Mituna Nayo. Il y a 30 ans à Chatos, il y a expérience. La réponse Sabino, donc, tu comme une Nasuka, Tchatumba le Masuka pour la Tossi internationale. Non, non, on a petit Maman Kachi. Mais la Kachi. Bisous Mingi. Après ça, il y a un moment de combien? Maman de 5. Maman de 5. 5 ministères. Ah bon? Maman de 5. Maman de 5. 5 ministères. 5 ministères. Nazo ya kalate, moto na moto. Napesi petit nanga Jacob Jacob Kajo. Napesi papa Kajo na maman Christine Kajo na Paris kuna. Mbote belé place Bozali, famille surtout, bas sportif nous sommes partout dans le monde. Si laisser partir mon peuple, bah moi ça en Afrique du Sud, bobe inga itro, champion mukishi. Bozola na makambo yo, eza pona ko édifier. Pour bas sportif, ceux qui bozola na makambo yo, on te kuta na ma problème est belé. Il faut bozala trop prudent na makambo, bas sportif faut la muka. Bino ba besoin esprit est belé, tout un esprit éveillé. Il faut qu'on fungwama. Boko kuta na baka oyote parce que na kuta na massa moko sportif nzamba ni bisama papa alaki na catégorie moko ya kosakanate. Papa na moni yao nikamni danda ko basi bazui nana zui moi le bakuteza zui comme la sonne alors makabo bino bolo banga na yebisa ki bino ko lela te boko lela frère ba champion ba maître boko talikambo la maman de 6 Carmelia Christy Vimbo Melvimbo na Luanda et Denissa na Paris vraiment mbote na Linos Bonzembo à partir d'Allemagne base na Allemagne ma bolongo toujours na C ba mettre na Canada na Londres na Allemagne champion kiff na Bruxelles toujours bo vendre cette équipe à laisser partir mon peuple kuna na to le bela victoria partout bo benga biso ndenge bolingi to ya to solo la bande ko na ngai makamono to solo soko comprendre ngona tongo te ko sala mutema presete na midi o comprendre te na poko o comprendre te lobi na tongo o sa déjà ko sepela donc zwa penata ya ko landa message moko ko landa ngote pour comme kanisa passe ya bandeko ba kuta na premier mois on comprendre le message au bien voilà Galate 4-16 moi mbote ska ba tout vite fait bon ngai na oyebisa bana nzambe pa bazali balongwa na sentiment distraction balongwa na mutema ya mawa na lobite basalisa te mais avant au sale eloko nyonso tu fotu na nzambe avant zwa décision eloko nyonso fotu na nzambe chambre ndako ezali résidence privée oyo batika kango accès na moto nyonso tout te babatela kango makasi parce que ezali vie na yo yoka ngai ba congolais bipai bozali alors na mukuse na komela kopesa bana laisser partir mon peuple o basi babima Égypte na lobi bien bana laisser partir mon peuple o basi babima Égypte bo batika la te na lobi zamba zo bimisa bo ya ye
papa Jado lipa yozali motema ya mama Aïda na bosanité Miguel et autrement dit Silas tellement parce que oyebela olesa bato liloba na musika mama kitalatala awa tozana kati na laisser partir mon peuple Yes. solo nzela bomoi soko yaka no na lukuta awa yeba ba ko dénoncer yo. Alléluia. Soki ozalaka na yo mutu ya nyamu nyamu yeba na koleka parce que nazana na moto oyo na uti na kati na bâtiment nazali awa sentinelle nazali awa sentinelle oyo ezali pona ko kengela milimo ba congolais. Voilà, tout ça. Bitumba na biso ezali ya kobatela milimo ya bato ya ba congolais. Alors soki okoya po bo détruire milimo na bango boye ba sentinelle mosani ko belela ko kanga muyibi ko pese pa patron na biso nzambe alo miyibi bango na banguza batamfumu bamandona bambingundi bana banganga boye ba bozana problème tant que toza ko respirer boye ba keno ba sujet za lebelo to koloba. Voilà. Tokomi na suka on a bakomi balulu bate ko bandana bango makasi na suka sape na bango. Washington, le grand pays, na Munich, il y a en Allemagne, na Munich. Alvaro Mwanza, na Fribourg. Alvaro Mwanza. D'abord, Lisusu, j'estime c'est biso na biso. Na zagamo na ngapa. Ngamo na ingasa. Voilà, c'est quoi ça? Mwana na kana. Parce que na kemba moko, liki makanaki. Après na kei na Bosco, Bokoso. C'est quoi moteur? Nani? Bosco Bokoso. Non, le second moteur. Roger Vita. Roger Vita, l'ordinateur le plus puissant. Oh là là là. I7. Voilà, tout comme il a souka pour la lelo, ndenge tozoloba. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés, surtout partagez cette émission et n'oubliez pas de s'abonner massivement parce que awa ndena sibino kalate pour tout tika makambo ti. Kalate. Alors bonsoir courage, so bengi biso au pesi message to pesi témoignage na yo lingata to enregistrer yo. Hein? To enregistrer yo na permission na yo moko. So yo bisi biso to enregistrer yo, to enregistrer ndenge bandi comme susu, bandimi to enregistrer bango. Donc d'ici là, biso tikibino na bosanité ko pesa mbote et pas ya Genevigen Morinevi Gen wala baza ba petit. Donc tomi na suka pona lelo eloko moko eza kaka balobi batela ndako. OK. Ezali batela ndako. Batela ndako. Ndako bayambaka mutu nyoso te. Fumaki Stéphane nalobi bien batela ndako mobali ya mama la duse batela ndako ke bango makokota. Merci. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Sito ya papigere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya pa exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz alive on veut dire non dans la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gain to le bela donc papi gain na autre Paris pour ça ma sur la ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé dans gaz na la koya ici comme donc c'est que ma va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi gain dans le kilo gaz na gaz à live kada terrain quoi et exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka loko na mboka soko mutimba ko soko lekika wa tete ko mona lite c'est moi qui ça fait lumière de Lyon Antoine na biso na kati ya Lyon donc soko lekika wa tete donc ça veut dire o yaki na Lyon te ben again Blaise Fashion du mot évidemment ya la biso yango nde makambo nayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala yango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel,
representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a pode estar comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na Biso na Biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba mosala, kozala sérieux na mosala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya Biso na Biso. Ngai wana mingi oloba te, nazali kozela bino oya tomema mosala liboso nzambe asunga bino.